Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo uti kotiela biso. Vraiment ezali esengo mingi po ete mosala kitoko ezali kosalela biso yango ete ezali kopesa penza avancement na kati na mosala na biso. Bandeko babolingo lelo tozali na basango oyo tokoyebisa bino bandeko boyebaka yango ete na kati ya makambo oyo ndenge toyebisaka bino ya ba opposant congolais balingi lisusu koapprendre na bacongolais te ndenge nini bakoki kosala politique na ndenge ya malamu mpe na ndenge ete kolakisa bato politique na ndenge ya papier. Me bakomi kolakisa bato ki politique moko oyo ndenge balobaka ete ki politique ya bavoyu mpe ya bakuluna. Na bazi ete bato mingi bakomi tuna pona nini mama Rosalie alobi boye. Bandeko soki nalobi likambo oyo ezali pamba te, ezali ete po ngai nameka kotalisa bino mpe kolobela bino ndenge nini baopposant congolais bazali kolinga komanipule bato, ndenge nini bazali kolinga kokende kosala bamakambo vis-à-vis ya bacongolais liboso ya bacongolais mpona koyebisa bango n'importe quoi. Bandeko, politique ezali lokola lisano ya ndembo. Bajoueur babetaka ndembo, soki basani ya ndembo babeti ndembo oyo koleka makasi alongi. Ndenge moko pe na politique. Na politique tango batie makambo oyo etali ba election balobi ete bato nyonso tu bakende na election, yo soko ozali makasi olongi. Me bandeko, lelo na République démocratique du Congo to na libanda ya mboka, bato oyo babengi ba opposant, soi-disant ba opposant, oyo bazali kolinga koexploiter ba peuple congolais to ba diaspora congolaise, ezali pasi pe mawa. Bandeko babolingo, nakanisi ete na tango oyo bokomi tuna mama Rosalie alingi lisusu koyebisa biso nini. Me nalingi koloba boye, bandeko congolais, boyebi ete bato oyo bayeli biso politique moko ya koloba kaka ete ifo tosimba mandoki, ifo tokende kobunda, ifo tosala boye. Po ete kote ya makambo ya baelection bayebi ete bazali ba perdant mpona nini, po ete bayebi bango moko ete tango mituna bango wana ekiti na Congo bayebi ete chance ezali te. Bayebi ete chance ezali te po ete makambo basala yango bazali kobanga. Me eloko nini bakomi kosala? Bakomi koentraîner bato mpona koloba ete non ifo tosimba mandoki bamakambo ndenge na ndenge na bamakambo toyebisangi bino ndenge basalaki opération hirondeli ya kokende koboma bato. Basuki kaka wana te bandeko, bakotisi meme bamama école, bakotisi bamama congolaise école awa na poto na ndenge ya kosakana te bandeko. Boyebi école yango eza ndenge nini? Basali sikoyo bakotisi bamama congolaise école ya ndenge ya kolela, ya ndenge ete bamama balelaka na baémission na bango mpona kotutisa bapapa misusu mitema mpona koloba nini ke bapapa wana bakende kosala bamission suicide na kati na Congo. Bandeko kokamwa mwana mwasi azali kolela, bapapa bolingi biso te, namoni mpenza bolingi biso te, ata moko na bino akoki kokende kosala mission suicide na Congo te. Botala ndeko oyo akufaki kuna na Angleterre, akufi azalaki kombata bakundi ye na honneur, bakundi ye na honneur mpo ete abundaki mpo na mboka na ye. Ata moko ta kokende na Congo mpo asala mission suicide. Bandeko, eske moto wana mama oyo moto na ye ezali kosala, ye aza koluka bapapa mosusu nde bakende na Congo mpo bakende kosala mission suicide oyo azoloba ete ya bakamikaze. Me bongo mobali oyo aza na ye na ndako, eloko nini ye ezangi mpo ayebisa kaka mobali na ye papa nalingi lisusu te yo boyeboye kende kuna na Congo kende kosala mission suicide mpona minito nga mwasi na yo nazali na besoin ya bato oyo mobali oyo akokende na Congo mpo asala mission na ye suicide. Me aye libo
liboso ya radio pona ko banda kolela koluka nde ba papa mosusu po ete bakende kosala mission suicide na Congo. Omoni ndenge bazali ko manipuler bato. Comment expliquer moto mobimba koko ya abandi kolela? Atuka ba papa bolingi biso te. Ata moto moko ta ko bimba po akende kosala mission ya cascade ba bandeko. En tout cas, toyebi ete ba bokonzi ko bato ebele ba opposé ebele na mokili ba luka bokonzi mais na ndenge oyo ya bato ya pareko te. Ndenge ya bato ya pareko baza ko utiliser bato na basansi nyonso bandeko. Ba ekotisi meme ba mama ya ekole na ndenge ya kolela. Bakanisi ete soki ba mama baleli bongo nde ko toucher mitema ya ba papa po ete batelema bakende kosala misala ya bakende kosala ba mission suicide na Congo. En tout cas, Ngwanda azali penza ayebi penza azali professeur ya mensonge. Ayebi penza ko manipuler bato. E bongo yoka ndenge mamango aza kolela na kisakata bandeko. Aza kolela na kisakata bandeko. Ndako kende kutu mosika te. Papa Botamba. Tiela biso nanu ndenge mama wana azalaki kotutuka na kolela. E bongo sima to continuer masolo na biso. Meto tikala komona te esika ba mama bazali kolelela ba papa ata mutu moko te akokende kosala mission suicide abima kamikaze. Est-ce que ezalaka? E bongo mobali aza na ye na ndako mpona nini atindi ye te? Eza kutu facile olobi ke papa na butu ya lelo nakopesa yo te nasengi de okende nanu kosala mission suicide na Congo. E bongo soko osali oresili nakopesa yo yango ndenge olingi me ye akomi nde kolelo moni ndenge Ngwanda asali ekoli ya lokuta oyo ndenge nini bakoko manipule bato. Armand Tungulu yeyo akufi akei bolobaki nini alakisi nzela nani asa alandi ye? Bandeko Congolais oyebi babiloko mosusu bandeko ifo kozalaka mayele awa na poto sino te okokufa ngulu otiki libota na yo bango batikali na sima awa esengo. Boyebi bato oyo bazali bato te. Bazali bato oyo balukaka kaka bato soki intérêt ezali. Mais soko ozwi likambo ndeko basuti yo basundoli yo. Bandeko oyebi nazali koyebisa bino ngai mama Rosalie ndenge nazali boye. Ata ndenge balobaka mwasi wana aza mayele te. Mais mutu po trompe ngai na makambo ya bozoba ezali pasi. Bino mokanisi moto lokola ngai na mwa mayele o nzamba apesi ngai ndenge bobengaka ye te ngai nazali zoba. Na mayele o nzamba apesi ngai ya mwa moke wana bino mokanisi ngai nakoki kolanda moto lokola Ngwanda. Nakende pe liboso ya radio na banda kolela. Ba mama, ba papa vraiment bolingi biso te. Ata mutu moko ta koki kobima kende kosala mission cascade na kuna na Congo. Poite tala ndeko oyo akufaki na Londres azalaki kombata bomoni te ndenge bakundi na honneur poite alingaki kobunda mpona mboka bakolela nini ya salite boye babilela ya salite Ngwanda aza kokotisaka bino baekoli ya salite ya bozoba ya bosoto. Papa Roger napesi yo maloba. Mama Rosalie vraiment tokomona nde bamakambu na bamboka oyo ya poto. Tokomona bamakambu po ete ya solo penza ndenge kaka tolobaka ete
oyo na tango ya deuxième république ezalaki gouvernement te mais ezalaki nde lingomba ya ba malfaiteur ko entraîner batu lokuta yango nde tokomi komona awa. Comment expliquer bokoki ko utiliser mama mobimba po kaka lela abanda ko luka ba cascadeur to ba kamikaze po ete bakende kosala likambo na Congo. Mais bino bozoka mwisa biso balingaka mwasi po ete mwasi na mobali, mwasi alingaka mobali po ete bavanda na bolingo, to mwasi alingaka mobali po ete mobali akende kosalela ye mission suicide. Bomoni teke bakomi ko manipuler même na ba mama. Biso to monaka mwasi soka azokolela mobali ezali ke po bavanda basala libota na bango bazala ensemble. Mobali kutu soka linga kende musika ugomona mwasi azolinga te. Mais oyo mwasi oyo ayeli na tele na radio. Mwasi aza kolela nini po nini un papa moko bima akende po ete asala mission et suicide akende kokufa après lo baba papa bolingi biso te. Ela mais ba congolais ba makambo mususu et puis ba makambo mususu ezoleka kona entre biso na biso ba congolais. Te longola nanu ki fanatisme tozana ngo ya politique banini mais soko vandi penza ndeko otali tamsu pe obandi go banda ko seka yo moko olobite non olobite non ba leader to ba opposant congolais baza ko manipuler bat na ndenga ko sakana te. Mais yo maman yo ye aoza ko lela papa bolingi biso te banini pona mission suicide. Mais pona nini okeko yebisa ngana te muta a pesio leçon na po lela pona nini yebisa te ke bon mbanda yo za mokonzi lokola yo ndem to makambo sécurité yebi ndeba makambo mboka yo kende na no sala mission suicide douana soko sali yango biso to kolanda. Donc baza ko utiliser bino kaka ba peuple congolais ataku tu balobi ke radio Zoumel Milba journaliste ya Zoumel Milba za bazoba. Est-ce que likambu ya boy penza tolo bananu to tiana no siko makambu likolo ya mesa likambu ya boy penza nani akoki kondima ke mama moko ayeka ka bo papa bolingi biso te en tout cas ata mutu moko ta ko kenda Congo po kende ko sala mission ya kamikaze. Mais yebisa mobali na ndako akende yebisana no mobile na kende po olobi bo papa en tout cas pona ko lekisa ko lingi ngai kende na Congo kende ko sala mission ya kamikaze puna na Congo po tomoni yango arma tungula sala ki yango kende na mutute ye moko e bongo ndeni ni ya yo komi ko na radio pona ko lela po ite obanda ko luka batu botika babiloko pamba ba comédie eza bien te babiloko bo komi ko sala zande ba comédie eza kitoko te botika ko yokisa ba congolais soni ko kamo bandeko. Oyo likambo ata soki bazui nini cassette oyo batindi yango ata na États-Unis pa nani oyo bakonzi oyo nantolo ba pa ya nani ya Barack Obama bayokisi yango en tout cas akoloba penza non leader ya opposition o aza ko encadrer bato oyo aza penza vrai fa quoi. Ataku tu balobi ba manipulaka batu mais ba peuple congolais na babiloko bo il faut comprendre pe que za na ngoka babiloko moko ba manipulation moko penza ndenge balobaka ya bana mike penza vraiment ba tata mikolo pe ba vandi bazoyoka après maman vraiment to yoke sali biso passe mais bozak olia ya kolela boy bisaka ka leader na bino tala batu nyoso ndenge bazakuna na Congo bazako kende na nzela ba élection. Yo kende pe na nzela ba élection biso batu na yo toko ya poto supporter yo. C'est ça, c'est clair. Mais azali kobanga po nini? Azali kobanga po ebete. Na nzela na ba élection mutu moko na Congo ko lingaye azali te. Yango na moni ete azako manipuler de gauche à droite. Amoni ndenge nzamba sukisie ba ye na nzela ya ba ko sala makambo ba criminalité ko boma batu ba étudiant ba nini nzamba bimisi bango polele. Bomoni sikoyo ale bakomi ko utiliser ba mama ba lelaka o ata mutu moko ko sala miyo o mama ninyo azwa ko lelaka boye ba ko lela moko penza bande ko congolais vraiment ekamu ici penza na banzi papa Motamba pardon zongi c'est la bisona nu ko lela ya mama wana boyoka escroquerie na bango ba sens nyesu o ndenge bazali ko salela yango mais basuki papa Motamba tela bisona no escroc ya mamana oyo ka susu ndenga za kolela za koluka cascadeur to kamikaze oyo ko kende na Congo kende ko sala likambo mais mobali na ye o aza pembeni pona nini atindi ete omoni mama oyo aza mayele motema mabe
alingi ke ba plaisir a butu mobali na yazala na pembeni po aniataka ye ayokaka bisengo ale batu mususu nde akoluka nde mibali ya batu mususu nde bakende po basi yona batikala bamampuya oyo likambo bosali epai ya matungulu nde yango nati papa Botamba tiela biso yango ebongo nsima toyoka toseka nanu mwa moke ndenge nini bakomedi ekomi na kati ya président ya Pareco aza koutilize batu na basansi nyonso